télévision du solo. Votre émission préférée. Aïe 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 aïe, papa na beto ake vraiment benga na katina ngelenda téléphoner na katina radio lisolo mu pesa micro na muno et pas papa na muno Carlo. Merci mingi mpange muketuba sambu na bando kuna betu boga zola kutuba na lingala. Kama vana tazi dibo na naye basoki arriva papa Tshisekedi yo kelana biwewe kuna ezako le kalendenge ni pardon. Tuba na Kikongo. Ozawa bishiko. Nazana Washington na verifie mpeso kyo kedagi na place ya arrivage papa. Yo mtavana wa Washington ha? Wewe eske boni kuna na matadi hii faso mambo kila kulutila kuna na biwewe kuna place papa Tshisekedi mekuizila kuna. Okay, bonne nouvelle. Bo pesa mtize rapport papa Tshisekedi hii faso kena kulutila kuna ngeke kuna. Permettez, naza place mon groupe électoral makele rate de communauté. Oui, mais est-ce que vous avez place papa Tshisekedi ayeli? Allô? Papa na betu zambwa na bampani. Allô, ça va, là, oui? Bon, papa Tshisekedi ayekuna na matadi hein? Papa nani? Papa Tshisekedi, le président Tshisekedi. Komi na matadi na swaro ya. Bon, mouvement za ndenge ni kuna? Bayambia makasi we. Yoke kuna na biwewe te? Bazana biwewe? Bazana, wisa tozana mariage, tozana faire momo. Donc ok, place ambiance za kolekela te? Za makasi we. Koko na biso moko zobala, tozana mariage. Bon, ça va, communication za pe mobulu, soki asili bon na zongela yo po na zonga pe na yeba makambo zote ya kuna na biwewe place papa Tshisekedi azali. Mais kimia na matadi ça va en général, osali sondage. Kimia ezali, ya pas de problème. Bon, batu esengo na yeba ngo eza ndenge ni pona papa kanda Tshisekedi. Bon, matadi eza vile opposition.
Opposition contre qui? Non, bazalaka toujours contre le pouvoir. Ah, donc match kozala kitoko pona Papa Etienne. Bon, en tout cas, na Matadi, mais les difficultés sont de Matadi a na 170 électeurs sur 32 millions 700 et ça na RDC mobile. Problème ezate voix nyonso eza ko compter na fimwa voix wana muke umonike ukende pa Papa Chichi. Ah, c'est ça. Donc na Matadi c'est acquis. Na Matadi c'est acquis. Olobi kozala Kinshasa, total ndenge to repartir na Kinshasa. En tout cas, ezande Joseph na Kamere nde batu bazowela na est. Bon siko lobby Papa Etienne Tshisekedi ayaki na kan Rejaf na Matadi kuna mouvement ko kuna dekla ndeni poto yoka kipe pa na kan Rejaf. Ah Joseph bon yepe bayambaki ramembi ya Tshisekedi ndeleki. Mais est-ce que bino bana Matadi boye ba ki Papa na biso Zambwana Tshisekedi ndeleki to kende mususu te. Joseph. Boye baki lobby ke akoya na Matadi. Na banzi Papa na biso Zambwana ya wana to yeba yango pete aya na Matadi te. Papa na betu ke vraiment na nganzi betu ke zola kutuba mambu ya muntu yinave betu Papa na betu wangelo kana ngeme benga na radio kanga tout d'abord radio na ngeme kanga radio na nge benga na Skype kana radio na yoke na kusala ebuna ngeme benga lisusu na Skype yo tavanda mbote ve Papa na betu Papa kanga micro kanga radio na Papa wa njelo mume pesa nge maloba kana papa ou bien mama mume pesa nge maloba. Allô? Papa Diana muvandaka na parole che. Papa Carlo vanda ntete calme muta vutukila nge maloba. Papa Wangelo ngeme mona bantu mingi boge vandaka vraiment Papa na betu Didier mume pesa nge maloba. Papa Didier baka maloba. Allô, oui, allô, en tout cas, Ndekodes Boto, Ndekodes Vey. Tuba na Kikongo, papa, tuba. Allô, Ndekodes. Tuba muke na kuwange, tuba. Non, levukila munu. Nengalo banalinga batotoka yoka. Ndekodes Vey. Tuba na Kikongo. Contact na Matadi. Bauti ko benga ngali susu awa. Chose grave, bato bayebi babenga la commune de Mbuzi. Côté à stade Lumumba. Quelques policiers vont parvenir Kolongola, tenir, survêt, kilote, landi foule la Papa Tshisekedi na biwewe. Chose bizarre, Papa Touba na Kikongo. Seki, en plus de cela, bon, moi, politique ya Kanambe, à Buki stade Lumumba. Tandis que Faka Bongsa stade na banda kala, à Bongisate. À Buki Ango, pour aya kokosa batu ke soki bo votenga na ko modifier stade. Papa na betu tuba na Kikongo, Papa na betu mambu ya Matadi ya muntu ina ve tuba mambu ya Matadi, ampleur yoke na Matadi, ambiance yoke na Matadi, batu boke mutindu nini tuba ampleur ya Matadi kutubila betu mambu ya muntu ina ve kana stade kana mambu ya tubila betu ampleur ya Matadi. Papa na munu Wangelo kanangezo la benga na kati na radio lisolo. Tout d'abord kanga radio nange bika makelele kanange kena numero ya telefone ngelenda benga na numero ya telefone yoke vanda yota vanda mbote na banzi mikolo Kikongo vraiment toza ko yekola ngo na ndenga ko sakana te. Papa na betu Carlo mume pesa nge maloba kana ngeme manisa muta pesa Papa na betu dompei ebuna mu passer pa Papa na munu Feredi matondo pange na mono moke binga bana na betu banso betu kena kiese samu na kuwa mbuta Tshisekedi yake kartone Kongo ya mvimba mume uwa batu ankaka boke tuba na este batu bozaba yo problème osi yoke vanda na este batu ankaka bota vote Tshisekedi betu tabaka bavua mosi kuna na este Kilumba Kanambe na Kamere yoke tala betu ve betu tabaka bavua na betu na est
and betu tabaka bavoya mingi na Kisangani na Butembo sambu na Goma na Bukavu bavoya yokele mingi betu mezaba yo kasi ba Butembo Isiro Kisangani betu tabaka bavoya ebele bandu una bampangi na meno betu abandono betu bukewa muke tuba samu na bana abandono samu na hiki mumewa bubu yai batu akizenga bome kwenda kusala mvita na bana BDD mosusu boke supporter ya Chichi bana BDD benu telema benu zibuka sambu bantuina boke kosa benu muwe muna kilumbu mosi ve muzitu kizenga boke baka susi ya bana BDD na BDD bantu boke souffrir benu zibula mes na benu betu kezola kuchanger Congo sambu na kuchanger Congo portina yoke mosi portina yoke tata Etienne Tshisekedi sambu na kupesa betu nzila betu pasula yo moke slomba na benu bikala distrait ve benu baka telefone benu tuba na bampangi na betu boke na Kishasa na Mayumbu benu tubila bo kana benu mo ben me vote Kanambe ben tadi ya bon année 20 ben tadi ya Noël 20 kana benu kezo la kudi ya bon année benu kwenda tu Kanambe yake pesa benu luku kasi kana benu me vote Tshisekedi betu bandeko na benu betu tabaka sacrifice samu na kutindila benu kima mosi samu na reconnaissance samu na yo betu ketuba betu zibula mesu betu vanda distrait ve betu ke jimele mambu yoke passe na minute ya na Congo betu vanda optimiste sambu Tshisekedi yake na chance mingi ya kupase mumebinga Kishasa batuke tubila mono benu bikala calme betu mezaba moto nini beta vote kilumbu ya lundi batu boke kwenda kuvote vote utile vote na conscience na nge samu ngeke congolais ya nord sud est yake le ve betu keleke congolais betu kezola kuve bwala na betu mwe vutika maloba. Merci mingi papa na mono Carlo ndeko mosi ame kote la beto na numero ya telefone batu mingi boke na kubenga mono bome tuba na mono papa Diana batu zola ku telefone mingi na kati na radio lisolo boke na kubanga sambu batu mingi bozaba bazaba ve ku tuba ndinga ya bwala papa na minute muke muta katula nyonso muta fungola na kofungola lini bandeko bakobenga bakolobata na lingala totika li na mwa 8 minutes bandeko baloba betu tatuba na Kikongo samu na batu ya baza ye 8 minutes kana 8 minutes yo memana betu mekuta na lingala papa na betu dompe mu mepesa nge maloba Matondo yoke kese mingi papa Diana sulufutu yo ina betu baka ete papa na biso papa na betu dompei vingila ntete ndeko mosi yake na numero mosi ya telefoni enkoni mu pesa andi maloba ebuna mu vutuka na epai na nge ndeko na telefoni enkoni mu mepesa nge maloba. Alo, nalobia na pesi no sombote esengoloko le lekio Tshisekedi lobi akote na bujima yo pesa ni soto to banchulo bate akwesi yo katu le de kasai o pesa to banchulo bate loko la koti na mboka no la Kongo ale sikoyo bino ali borenye kikobolo bala na Kikongo papa na beto tuba na Kikongo betu muke na kolobala chiluba polobi o pesa ni soto papa na beto kana 7 minutes yo memana ngelenda kota ngelenda tuba na chiluba na ndinga nyonso ngezaba ngelenda tuba 8 minutes papa yoke discussion ve muke tuba 7 minutes yo me bikala
bandeko benu tuba na kikongo miniti yei betu ta continue nge lenda benga tuba na ndinga nge zola papa na betu dompe mume pesa nge maloba Matondo mbuta jana sulufutu yokele kiese mingi na kokila ya bubu samu na ko sala mwa parti mosi ya emission betu kutuba kikongo yankaka bampangi na betu bokele tuba ndinga nyonso bemezola yota vuanda mpi mbote mingi papa jana sulufutu kanange kusala net na mbula ye kwisa nge kuzana ba emission yankaka na Swahili yankaka na Chiluba yankaka na Kikongo yankaka na Lingala samu nanki ngeza lete na Congo ba infiltre kele mingi yota vuana mbote na bana ba yakaka ke butama awa na diaspora yoku vuanda na Afrique to na Europe bakuzwa mpi chance ya kutuba bandinga ya bola na betu yota vuanda mbote mingi samu na mambu ke luta na bola ya Matadi beta tuba kaka ke betu kele na kiese mingi ya kumona ente bana ya Congo mingi ba mpangi na betu ya Matadi boke comprendre mpi boke sala nyoso samu na kumonisa na kulakisa na ba mpangi na betu nyoso kena bola na betu Congo betu kele na mwana ya boala mpi na munzenza bake bunda na tangu ya munzenza na mwana ya boala beke bunda betu basu bana ya boala betu tafwanda na nima ya mwana na boala yoina bomesa ka shwa na bao na kupona mbuta na betu Etienne Tshisekedi wa Mulumba mpi kupesa yandi ku reserve yandi akei ya mbote ya kuluta yokele kiese vraiment muta wume kufwanda na mambo na munoko na tango molaite kasi muke vutula mambo nyonso na studio kuna na mpangi na betu DSV Diana Sulufutu. Merci mingi ndeko na ngai ozali na telefone vraiment zala na calme vraiment bandeko nyonso tu oyo bozali kolanda biso na mpoko malelo esika oyo toza ko continuer na masolo na biso ngai nazali pe mutu ya Bazaire te po akomi na Bazaire yango na lobi na Kikongo te bomoni vraiment Kikongo na nga pe naza ko débrier nga nazali 100% mutu ya bandundu na banzi nazali mu Kongo ya Bazaire te lelo ezalaki ka mwa sentiment moko boye tolobi tobenga bandeko na biso ya Matadi na munoko ya Matadi alors tofungoli li na biso mutu nyonso tu alingi koloba na Lingala aloba alingi koloba na Chiluba olobi Kikongo okoloba na yo soko lingi Kikongo olobi na Kiluba okoloba na munoko nyonso tu loba na yo pona président Etienne Tshisekedi wa Mulumba mutu nyonso tu aloba wana ezalaki kaka message pona bato Matadi ezali te ke chaque région oyo mutako koyiko koma na sala ezalaki plaisir a mokolo lelo yango pe tozali ko interpeller bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na kati na radio Lisolo tozali ko banda ane ya sika soki nzambe a permettre tokoma na ane ya sika tozali ko senga na bandeko oyo yebi Kiswahili kitoko oyo yebi Chiluba kitoko oyo yebi Kikongo kitoko oyo yebi Kingala oyo ya bangwande to ya bamongo ekolo nyonso tu tozali na posa nango na kati na radio Lisolo pamba te to banda kosala ba émission na minoko to lokota ya mboka na biso ekozala toujours malamu mpamba te pona candidat na biso na kati na radio Lisolo na banzi tokozwa candidat na biso Dompe Invita Nkanga na année o tozali ko banda 2012 esika oyo ye akobanda kopesa soit ba information ou bien na ndinga ya Kiswahili ndeko mususu o azali muluba akoki kobenga o azali mu Kongo o azali mu Yombe ekolo nyonso tu eya awa na kati na radio Lisolo ekozala
mutu aliboso tozwi Dompe invita nkanga émission Kiswahili na kati na radio lisolo toyebi te mutu mususu oyo akopesa chiluba to ekolo mususu tokopesa epe lisusu akoloba tokeye pe ndeko na biso akotele biso na nzela ya telefone plus 49 numéro ya Allemagne topesi maloba. Alors, oui. Nous la partie d'Allemagne. Moi, si on a le Congo. Allo banaki Congo. Allo ba atana chiluba allo ba nyonso. Sikoto fungoli. Allo. Allo mama na betu. Tuba na betu na ndinga kanade na chiluba kana na Kikongo. Mbote ye papa. Mbote mama na muno. Bon, mwana na bome, mais pana sama ya papa kisekele tumesete la mingi. Alfa kone na twala, ani va vutola manima ve. Betu na boala ya bona changement. Donc betu zola Etienne Tshisekedi pona changement na boala na betu. Betu zona changement, betu zona boala kuma mbote, bapangi wakudia mbote, bapangi wakwanda mbote, sabi tu tindadi ya vembongo kuna na matadi na boma bena kisasa. Mama tuba betu kena kuwange mama na betu tuba na ndinga. Mais kama tuba biaka yani president la bena mwana fioti na mko tuba na amko pesa ba $20 na ka. Yete vwana mbote ve, C'est inyezi. Mbo TV, na kesi na basoda bana ubaka $20. $20 ke sa ba nini? Esa la kima moto ve. Baki fuata dilele ve. Merci. Merci. Merci maman Nabiso, vraiment intervention kitoko tokende pe papa Nabiso Charles sokyo beta na ekolo oyo lingi beta ezali ya Congo biso ezalaki teke ngai nazali mutu mukongo yango nasali papa Nabiso Charles topesio loba na monoko oyo sepeli na yango eboto. Allo eza camarade na ye na loba na Swahili loba na biso loba mama kuna kupesa na kusimba kuna na kote kuna amina mutoto na diangana mina ya kubakila ho hamilo. Okay, minasema minafurahi sana vile president wetu Tshisekedi banampokea kumataji vraiment furaha sana banampokea bato ya mingi vraiment na invite batoto yote ya Swahili Katanga Kivu Goma bavote ya Chichiju ya Chitinje iko na changement ataleta changement ku pays yetu na ata moderniser Congo minafurahi sana merci sana kwa mbili kwa tatu kwa moja kwa nafukura kwa ezako ya Kiswahili kala tena koloba na Kiswahili bata Kiswahili baloba mwa mingi po ekotela ngai naloba vraiment na Kiswahili ndeko abeti na numero abengi na numero ya telefone nkoni topesa yeso ki yepa koloba na Kiswahili na simatole kanepa ya papa na biso Dompei ndeko bengi na telefone nkoni topesi yo maloba. Oye mbuti ningi baninga vraiment nazana sengo mingi niko pisinga maloba na osala kaka na obinga bandeko mingi bakende mpona kopona papa Tshisekedi wa Mulumba vraiment ye azali elika na biso nyonso azali elika mpona biso nyonso donc tokende koswekoa tokende massivement tokende kopona ye mpe tozala na bobanga ata moko te ke RDC eza mboka na biso donc biso bato tokomene changement quoi tokende massivement to participer vraiment à fond oyo ete tomema ye na pouvoir motu moko takoki koimpose biso ke boye peuple nde moto aponaka au cas où tomoni question na biso esalami te totelema tobima na balabala tokende ti tovanisa ye na ebonga donc nabengi baninga nyonso bana mboka batelema vraiment na nsima ya papa Tshisekedi tomema ye ti tovanisa ye na ebonga wana mpo mboka na biso ebonga tolia tozonga kobwaka biloko na bafulu nde tobanda kobwaka liboso vi na biso ezala bien tomela mpe bamiliki ndenge bamboka mosusu emelaka donc intervention nango ezali na sens wana. Merci.
Merci papa na biso tolekana epai papa na biso Dompei awa loba monoko nyonso tu oyo yo lingi. Monoko nyonso tu oyo lingi loba. Papa na biso Dompei. Ozala maloba. Asante mzee Diana Sulufutu. Tunasalimia wandugu zetu wote wanatufata popote mnafuata Radio Lisolo. Kwa lakini leo ni siku tuna furaha kabisa ya kuona namna gani wandugu zetu wa kuba Kongo wanamkaribia mzee Tshisekedi wa Mulumba. Wetu tunakikia kama yeye atakuwa mfalme wetu wa nchi ya Kongo le 28 November inakuja. Kwa lakini wandugu wapenzi tuna furaha na ni furaha kubwa juu ya watoto wote wa Kongo. Watoto wote wa Kongo wanafurahi jua nini? Walituchunga sawa wa mitumwa katikati ya udongo wetu. Sasa hivi tunapata ruhusa ya kusema inapashwa kabisa, inafadhili kabisa watoto wote wa nchi waseme kabisa, watumie kabisa salama au watumie kabisa neno moja. Neno moja ni neno gani? Neno moja ni neno ya kusema ya kama tunamupenda paka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Kama hao wa Rwanda wanataka kutuiba tena, sawa wanazoea kufanya, lakini ya mara hiyo wandugu wapenzi, watoto wote wa Kongo tujiunge saa mtu moja na tuseme kwa lakini tunakataa na tutaitika hata siku moja ya kama nchi yetu wailinde tena kwa hawa watu wa kutokea nje ya Kongo. Salama kwa ndugu zote, kwa lakini ni furaha. Leo ni siku ya furaha, tunapatia salama kwa ndugu zote popote mmepatikana, na kama tunanipatia courage mfanye nini? Tufunde malugha zetu zote. Kiswahili ni lugha yetu, Kikongo ni lugha zetu, Lingala ni lugha zetu, Chiluba watatu wa mamu mioyo mienu ni lugha zetu. Matondo mingi ndeko Diana Sulufutu ngana zoni salo ingeta. Merci papa na biso Dompei Mvita Kanga. Kuna nduku wa bapenzu en tout cas Kiswahili soki balobi ata 4 fukuya ndeko na biso kote na telefone please 183 topesi maloba ndeko abengi na telefone. Ndeko oyo zali na telefone topesi yo maloba. Allo mbote ndeko tesu zanga ndeko bokungu na koyoloba. Ozana maloba papa na biso na munoko nyonso yo sepeli. Bon nakoloba siko na Kimongo pono mwana za mongo na ebisa bandeko na ngayo ya Mbandaka ilongika byumaka tu ya Mbandango ka losako nkwete ni bono kinyonda ne na poto nkosaya no mbula ene il faut voter président Kiso il faut timula na baoyi Tshisekedi wa Mulumba we ate au kitaka mpiko onolo nonkonda yoko bolabo ofitana il faut que to voter bon kondo Kiso ifonga bola bo Kiso we Tshisekedi wa Mulumba bono ola te ya iseka ete ya nyangeka ete sikino fulaka il faut to voter bonto okusa ototombole nda bokilibore ntinya iso congolais to fala valeur lenkina esiki umakato ete ko sala ba na ilongika ni umakatu ye Équateur Mbandaka Bokungu Ikela Basankusu Zolu il faut to voter président Yekiso et ya bono ola Tshisekedi ya Mulumba eke Kongo ka bese sobuke kela mbale ya fekanzo sepela kande kinyo bwa maka Tshisekedi mpiko na Mbandaka na gemina ndeko le sengobuke kela to ya ete kele bola bokiso boke ndo to veno buke ndo ka bese sobuke e boto deswe. Merci papa na biso Bokundu esika oyo bengi ndeko o bengi na telefone na pesio maloba. Allo? Allo papa ngai zela na mama na biso tozo ndeko mususu yo za na telefone to pesa papa na biso bengi na nzela telefone. Allo? Oui, allo. Oui, loba mo makasi. Oui, allo. Ndeko na biso oyo azali na kati na telefone na ndako ameka ku merci. Ozana maloba. OK, merci mingi. Bubu bete na Kikongo. Toza koyoka yo. Bubu bete nyonso moko epesa message na mona bapangi na mona kuna ya Bandundu. Yoke makambu ya ntoto, yoke makambu ya nsaka ve, bete nyonso kela nima ya papa Tshisekedi. Bapangi na mona kuna na Kikwiti, na Idiofa, kuna na Bulungu, beto nyonso kela nzima papa Tshisekedi. Beto nyonso le 28 ke kwenda voter papa Tshisekedi.
Papa ina muni ya ba Congo yoki makambu ya toto na beto yoki makambu mabelele yoki ya beto nyonso na sima ya papa Tshisekedi beto kena tandi le 28 tina kiti ya bokonzina yoki toto na beto yoki bwala beto bakoko na beto opisila beto nyonso na Kikwiti na Idiofa na Ilebo na Dibaya bondo papa ina muni nyonso boko elanga muna na tangu ye beto nyonso na sinanima ya papa Tshisekedi muke pambola nzambi mingi parce que nzambi keti beto peuple congolais yoke makambo veke beto kwenda kusosa banganga yoke makambo nzambi keti beto nyonso kutelama beto kwenda le 28 ku voter papa Tshisekedi yandike papa na beto. Merci mingi na radio Lisolo. Merci mingi papa na mono na intervention nange ya makasi vraiment muke mume wange. Naleka na lisusu kopesa ndeko na biso akoti na numero ya Allemagne topesa ye maloba nde toleki epai ya papa na biso pouvoir na banzi ya lobi nanu te soki akoloba na monoko nini nde topesi ye susu maloba ndeko ya numero ya Allemagne topesi yo maloba. Allo mama na biso oza na telefone topesi yo maloba. Ah, nayoki papa merci. Bon, ngai comme on a fait Sévérine, on a pris un message pour la ba Congo nyonso. Muza tout na koloba ki Congo pour les vraiment bien facilement comprise. Voilà, mais tout ba muno muke kuma muno Sévérine muke mwana matadi, muna ko interpeller vraiment mémoire ya bana nyonso ya ba Congo en général. Muke la ko interpeller 10 secteurs nyonso ke na kuna na ba Congo. Muna ko interpeller ba yombe nyonso, muna ko interpeller ba yombe nyonso, muna ko interpeller ba nyonso ya Kimpese, ba nyonso Matadi, ba nyonso ya Boma, ba nyonso ya Mwanda, ba nyonso ya 10 secteurs kuna ya Luozi, ba nyonso ya Mbanzangungu, betu vote Tshisekedi. Yandikele vraiment pour ça beto vraiment mutu na mwana Afrique du Sud, ta mwana nani yai vwana na prison kuna na kutu. Mandela voilà donc betu Mandela betu ke Tshisekedi yani ne noala mutu Mandela noala ka na Afrique du Sud betu zibu la meso ya Congo ya ke bwala betu baka betu bikila ka betu mutu Mandela noala ka na Afrique du Sud mutu ndira pechi ya Tshisekedi ko noala samu na betu ya betu voilà manima nani mutu na Sud Afrique voilà manima ya Mandela betu soutenir ya Tshisekedi betu na tani tine na trône samu nzambi mbona yandi alike mu Joseph ya beto nokula katete na mpasi alike Moïse nokula deli ko na mpasi yaona mataje ba Kongo mbimba mwana ko beno pardon mingi ba mama ba tata ba la fioti beno kuwa message yayi beno voter ya Titi merci mingi. Merci maman na biso, merci maman na biso vraiment na intervention na yo bande ko bolimbisi topesi ndeko mususu bengi na plus 149 ndeko na biso oyo bengi na telefone longwa esika telefone na yo ezali topesi yo maloba. Allo ndeko allô oui topesi yo maloba. Bonsoir, nalinga intervenir na cadre na Allemagne ozana maloba topesi yo. Bon nga penza ele na sepeli ndenge ya Titi akulisi na tadi donc ba Congo bandulu tubaka kikonga l'État mais tout ça l'effort tout benga bandeko na biso État bazali que bamonga bona ne baza ozela ba confirmer nanu ba voter bango tout en masse papa Titi parce que toi la moyen que biso à chaque fois ba mandat kenda gezonga kenda kaka tolemi bamakambo wana baluka lipa ya mokolo moko te baluka lipa ya libela ndenge basoma bakosala biso donc vraiment message naki na ngai yango napesala bandeko ya bakongo ndenge baprove déjà inyenzi wana ndenge inyenzi wana moni defete na ye lokola ata abetaki mitingi ata na poli na kopola kaka donc wana naki nango papa deside donc esenga trop bon nasuki wana. Merci papa Nabiso toleki pa papa Nabiso pouvoir toyokaye 007 topesio malobande tokaye pa papa Mukulumpa ndeko azali wana te. Allô oui topesio maloba
Voilà, merci beaucoup papa. To profiter malheureusement na mboka na edika lingala. Bona lobaka na lingala. Vraiment déjà c'est moi trop. Moi personnellement lelo nazaki nazalika sur Facebook, il y a un frère wa na mboka na matadi akomelinga kakao, il vient d'atterrir ngabi oh. Qui n'a la moi na atterrir. Oh non, les candidats du peuple donc balamo na bendi boulou. C'est-à-dire que donc abi oh et salemi de lokuna et salimate parce que y a ça aza avocat aza wana depuis akolika na matadi wana mais aza mungala. C'est-à-dire que makambo oya lelo en tout cas après toujours passer on a bandeko nyonso tout baza na mboka. O baza na matadi, o baza na lisala, o baza na badolite, baza soki na zongo, baza soki na ingende, baza soki na kasumbalesa, baza soki na fizi, soki baza wapi. Ezali kama mboka, ezali kama mabele. Donc il y a ça ne se négocie pas. Biso nyon surtout malheureusement tout ça libana mboka, tout ça na droite mais biso na niveau na biso to blengi déjà bandeko pona koyebisa bango que en tout cas pona bango na basa no devoir na bango ba voter na mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le reste est au total après. Tricherie ou pas, va voter nan Etienne Tshisekedi. En tout cas le message ka ya mwana et c'est moi trop à se rendre compte que lelo ba Congolais va comprendre que nation na biso est en danger. Alors pour nation et banda ko longa danger, conscience ne bani ko zonga en tout cas to voter mon mboka Etienne Tshisekedi. Ingeta. Merci ina bandeko oyo bozali kolanda biso pe bandeko mingi bazali ko benga pe bazali ko koma oyo amoni radio epai na ye ezali ko sala te akoti na radiolisolo.net soki na .net ezali ko sala te bandeko etondi luka mutu oyo aza kolanda radio obengi na telefone oche telefone na yo pamba te tokoloba ndenge wana batu bazali kokota ebele bozali kolanda radio poto komisa yango lisusu munene makasi ezosenga makoki mais soko lobi na congolais a soutenir radio lisolo poto bakisa espace munene bino nyonso tubo banda kozwa congolais akopesa te bato ebele kokoma kobenga na telefone papa naza kozwa radio te bino moko batu oyo botalaka bokota botala soki bokomona espace ezali botonda ka tango nyonso to mais soki balobi bo soutenir radio lisolo na makoki to chape be espace minene bandeko nyonso bakoma kozwa moto akopesa na ete ata balobi alors sikoyo be espace nyonso to etondi to sala boni soko lingyo kota na radio lisolo oye avant okoti kobimate soko bimi okokota lisusu te parce que batu bako remplacer soki bolingi te bosunga radio lisolo poto tia espace ya munene pamba te loboko moko esokolaka elongi te na banzi message pamba te bande kobele baza ko déranger papa naza ko yoka te na benga na kota na Skype na bengo chela nga telefone bo ba telefone na ngai nyonso na ko tiango kaka pobo yoka ke soutien zalité bo soutenir radio lisolo nakei epai ya papa na biso mukulumpa to pesa yena maloba soki akoloba na kiluba soki akoloba na monoko nyonso tu ndeto leki epai ya mbuta zambwana. Merci mingi papa DSV na sepeli na émission à lelo à part que toza na esengo biso nyonso lokwa président na biso akiti na matadi pe bana matadi bayambi bien to kumisa yibango. DSV na sepela na spontanéité et pas na yo mukomo to bandaka émission boye to komi na katikati to yembi biso nyonso on dirait PV moko ekita leo na sepeli po PV moko ekiteli okaka olobi bo okoti na Kikongo etindi biso na PV ya na sepeli na luli yango makasi moyen te donc esali que to sali communion d'esprit na de corps na bandeko na biso ya matadi na minute wana batu nyonso to sepelaki c'est bien le quoi pe na deuxième partie émission oye opesa biso skoto lo bala minoko nyonso en tout cas na sepeli papa Dompe na furahi sana kusikia huko nasema Kiswahili c'est très bien mimi na furahi sana en tout cas félicitations kwako et puis bampangi na mono ya partout na Congo en tout cas ndeko na ngai bokungu na sepeli olobi na kimongo en tout cas na leli kimongo na yo na leli yango makasi leli la journée esengo en tout cas DSV na yo ki yo peli Kikongo ba papa Carlo ba tunyo so na sengi bandeko toye ko la pe ba langue nationale
heureusement radio na biso année prochaine ekobanda koloba balangue nyonso soki mutu oyebi langue te olio mikanga oloba batie kaka Kiswahili mpona nini yekola mpe oyeba Kiswahili pour que okota mpe na bémission soki oyoki bazoloba Chiluba oyebi Chiluba yaka mpe loba na Chiluba kolela te radio ezali radio ya bana Congo coin na coin nyonso tokoboyaka soko okoti obandi oloba Kinyarwanda wana kasi tokobambo mabanga mais en tout cas oeza radio ya bana Congo tokoloba balangue nyonso na badialecte ya mike oyo eyebani te ekolobama toza na esengo makasi en tout cas émission lelo na sepeli DSB po eza émission ya détente ya esengo plus campagne ezokende kosuka plus namoni tomati lisusu moral ezongi esengo ezongi donc lelo eza soirée ya esengo mutu akota na langue nyonso ndini disanka diabunyi mushindu wakuno ambila kawena kuto papa DSV papa Carlo papa Dompei munda mwamoyi wani bateleji ba radio lisolo mushindu Tshisekedi wa mulumba myaba yonsu jimuki taba mwakilila kudibantu peuple yonsu wa mukongo udiwamba ni president wetu Tshisekedi wa mulumba donc tudi disanka dinena mema mukulumpa waba kwa mulumba kiuno ambila mu radio lisolo en tout cas disanka ja ditlolo dialelo bwalo bantu bovubamba ni kuba Kongo mbabu konda bakanambe kaba kumwakiliza to mufika kumatadi mpinje uchimbu nchifa mu matadi momwanitoni bakishi mbajuka munkita ya mu matadi bwa kwakiliza Tshisekedi wa mulumba merci kudibana bonsu bakumatadi bravo bana matadi bonsu nzambi anubenesha papa DSV eboto nazongiselo maloba eboto papa na biso nzambi wa kubenisha tatu toko kiluba sikoyo na banzi kiluba so mutalobi ata 4 fois ekoya kiluba po Kiswahili bakati yango na nzela donc soki mutaloba kata 5e fois Kiswahili elingaki koya po na bandaki deja amuna pesa ya kukamata ya kumema bango amina oyo ya kokota kimbala hamilo toke nenane papa na biso mbuta zambwa na Joachim bandeko lelo lobana munoko nyonso oyo lingi papa na biso Dom Pambu ya Kimi ayebi ata munoko te kaka lingala na français na anglais mususu ayebi te dompe ya kozwaye vraiment malamu esengeli komema na kati na mboka malamu mbuta Joachim na ebite soki kokota na munoko ni lisusu merci eboto tatu Tshisekedi disanka dietu dikenge dietu buteleji bwa maki nyonso wana vraiment mbote twasakila nzambi wetu mukalenga wetu mvidi mukulu wetu lelo ezali masolo kitoko penza surtout que tozo continue ko enregistrer ba makambo boni oyo buntu oyo ya PPRD azako salaka kuna ko violeka ka ba loi ya CENI parce que après que na landi bino so na ba rapport bo pesi biso na comprendre ete bana ya ka rejaf bana matadi boye ba ete le fait que Kabila auti ko sala ba programme na ye na ka militaire ya ka rejaf eza déjà violation ya loi ya CENI puisque par loi ya CENI okoti ko sala ba campagne électorale na ba place ya ba camp militaire te donc da yebite mbachi azali wapi ça c'est une des raisons qui fera que na ba gouverner na nyonso oyo ce sont des gens où photo surveiller ba na ba campagne nyonso za ko ya awa baza basi babali bango epa Kabila na ba généraux nyonso o babali bango na bango imulu nyonso babali bango parce que combien de sanctions peut perdre à cause na minutes oyo ya temps oyo ya campagne okoti ko sala campagne électorale na camp militaire te de wan déjà to continue ko classer yango bandeko ya l'UDPS bandeko ya combattant bandeko ba résistant to banja ko continue ko enregistrer babiloko oyo koma bato baza ko violer ba loi donc mwana nyonso matadi bika ngeza bake na mazono le fait beno yamba Kabila na kare jafi na beto alme ku violer déjà ba loi ina ya ba nsiku ya CENI ngelenda sala ba campagne na camp militaire v parce que kananyeme kuma président na kananyeye candidat na élection présidentielle na ntango me déposer candidature na nge immédiatement ngeke dia ka mfumu ve ngeme kuma neti aka soda ngeme katula bampeto na nge ngeme kupesa yao na ngeme kuma civil donc Kabila anuvanda kana raison mo civil na majura mazono
ani kwenda tula makulu na kusala kampani na kare jaf do bana matadi beno kulanda yao kana ya muntu kena kutolola bansiku ya ntoto na beto yazo na kutuba ete anikena respect na insi na yandi ve pasiki insi ya ngompe yake ya yandi ve do bampanyi nyonso beno zaba ete muke na kutubila beno mke beno vote papa Tshisekedi pasiki muke mpanyi na beno mwana ya Ntetembwa mwana ya Nzanza mwana biwewe mwana ya Mpozo mwana Tomisa Luzingu donc beno na uzaba lishake muke mwana matadi mule na tula bina RR ve kana mwana kurekomande beno ke beno vote tata ina ve mekatuka kana Rwanda ve donc bampanyi nyonso bami nunkomba nyonso kuna ya kinzao mvwete banunyame nyonso maduda na bisowana bana nyonso bamai doda kuna na boma Mungu beno zaba ete mvula yae mambo ya kuvote kabila yake kuvwanda ve parce que na première place pe ani kotilaka na fraude na 2001 ani kotilaka na fenêtre anikena kutante kutuba ete anike mfumo wa insi leke kukotilaka na fenêtre wapsika beno monaka mfumo wa bilanga yani kuena na mpimpa sama kuiba madioko kana bilanga ngo yake yange ngeke kukwena na mwini ngeke na kubaka madioko mekana ngeke kuena mpimpa donc ngeke muyibi donc place beno beto zaba beto nyonso ke kokota ya kabila na pouvoir na Kinshasa ani kotilaka na muyibi yawina moyibi ya Kinshasa beto foti bloquer yao beto zola ve bantoplay bakuza dakatina bareja beto bakuza kubebisila ka beto donc bana nyonso donc zola Kintweni beno keba beno bula ngoma ve Kintweni na mbunda ina kinkwisi na ya kutoboka samu na papa Tshisekedi bubu ya mesamu na kabila vedo lendi bana nyonso zola wa Kintweni national Kintweni sukisa ya Nsusu Mabiala ya Ngimi Makoso ya Papa Nsasa ya Tatangoma kinkwisi na beno bongisa yao samu na lendi beno kusikamisa bantu nyonso ba utelama na balabala bakona kuvote nani papa Tshisekedi bana nyonso ya sapu bana ya nkwakwa bana biwewe mukona kutubila beno bana matadi nyonso bana minkondo bana nyonso Nzanza kuna bana Mvuzi bana Belvedere bana Kinkanda beto nyonso na lendi beto zaba ete beto na muntu moska beto vote na vida matadi papa Tshisekedi nekuwa beno na kutubaka te wesese inyo no mama wesese inyo ke voanda ve Western Union beno ke kubaka mbongo ve na Desembre yai kana beto kuwa vete na de Desembre le 6 beno me kulutsa papa Tshisekedi beno keba beno ke kulomba toujours mbongo beto bana mputu beto kuzaka na masuwa beto tina beno mwa aide beto ke kutinda aide mosi ve kana beto kuwa vete beno me kulutsa papa Tshisekedi donc beno zaba ete election yake kuluta le 6 décembre oh benike kulomba beto mbongo na le 25 décembre na jour à Noël bamitula na manima le 1er janvier yake na manima beto ke kuserve beno ntete kana le 6 décembre beto mekuwati papa Tshisekedi kuluta ve beno mekutubaka nyonso pesa beto code ya wesese ino mambo wesese ino ke kuvana jaka ve ti beto ke kuwati papa Tshisekedi mekuluta awara le 25 le 1er janvier beno ke kuwa na wesese ino kana plina ve beno kina ufasa ntaka wena mpamba do bana matadi beno kuamunu kulunta beno zambwana mwana Ntetembwa mekena kutubula beno muke vraiment serena yao kana beno ke kuvote papa Tshisekedi ve bamasuwa ke kuiza daka na matadi ve deko despe mvutula nyantene kuna. Merci mingi papa na ngai zambwana olobi eloko moko ya kitoko esika oto zali koloba ke le 6 décembre ba to fetaka le 25 décembre. Alors le 25 décembre soki bandeko bosali malamu te boko fete bonne année na ndenge ya misère boko lia te pe débit à souffrance na bino ebandi débit à souffrance na bino ebandi papa Mayamba mwalo yembo kuna biso ale tole kana élection nyuma wanzan duluko na filet il y a Chichi Radio Télévision Lisolo Doebi Sakibino Awate les seuls et la meilleure radio de la diaspora congolaise Radio Lisolo Togo vote kaka ya Chichi Mbota Zambwana Joaquim, commandant Carlo, combattant Freddy, les vrais combattants Mukulumpa,
Odon Mpambo, les grands dépositaires célèbres. DSV, l'homme de l'année. Olinga Tebina filé confirmé quoi. Baya ebele basuka na nzela quoi. Oya za mwana Congo hein. Baya ebele basuka na nzela. DSV, l'homme de l'année. Naza ko cantonné na ndenga misiki radio lisolo quoi. Bala mai basimbi mutudi wa. Toleki bango fete kotika koleka bango idéologie ya bankukuta. Awa DSV asali boyiba lisusu kwa. Ba tricher mosala koyiba makanisi na ngai kwa. Bino ba créer te. Na minute bana mai baza kolela eloko yite. Mais ozali koloba yo moko kaka. Balanda yo pe lisusu kwa. Makambo yo soki baza kolanda o te pesaka motema mabe kwa. Omona mwana mobala ko motema mabe ko kritikaka baninga mpo balandaka ye te. Ata moi 11 personnes 10 personnes balandi yo. Ata critiquer est-ce que batu bakoyoka? Bakolela di koyeba musala ezalaka elengi hein. Kotambola na nzambe elongo ezalaka bien. Etienne Tshisekedi vainqueur. 3 fois W Radio Télévision Lisolo. Yoga Hengaye Ambuta Zambwana Joachim oyo bacheki tembe basuki kwa bomoni na Matadi bamisusu ba échoué Radio Télévision Lisolo Engaye DSV Radio Lisolo toujours na top number 1 yango ekomeli bino mitema mabe ya ko chrétien nga nalandaka bino te soki olingi osala lupemba tanga kaka kombo ya DSV na kati na diaspora bakoyoka yo nkwa libanga etela toujours mabanga nkwa nakotanga bakombo na bino te bozolinga boyebana epai na nga jamais soki baza kolanda o te eske eza problème na nga naoseka bino kwa omona mwana mobala okauka mongongo orke 11 personnes mawatro kota kasi na radio lisolo ti mokili mobimba yango esalaka bino motema mabe omona bana mibala bakoyi mitema mabe kolobaloba pamba naza kolanda bango te soki oza moto ya maladi il faut tumbolaka bato ntango bakoloba o balobi moto ya maladi na société na biso akomaka sujet moko kaka ye asalaka na ye mabe soki balobi mokili mobimba ekangi o balobeli ye me tika mpe matumboli te na DSV kwa yenga ye bakolela di tika matumboli kwa ntango bakobeta yo o abelaka na ye o abongo soko obelaka esengeli ozalaka matumboli na bato
nakokipe yo te ngai ye tozonga nakokipe bango te papa Carlo basala tu bayebana na nsima na ngambe nakokipe te na minute oyo bacompter à 0 7 personnes 6 personnes di oyebana na kombo ya DSV o moto ya maladi mais continue kotumbola bato te po soki balobi o abelaka na ye mais moto ya maladi fanda na mbeto hôpital munoko kaka batanga kombo tozalaka kuna te kwa jalousie esalaka motema mabe ngwa bomoni basysteme kwa yenga ye bala mai bakolela di donc mpe invita nkanga akulutu na ngai jipe ukanda oyo ezali bafrère radio de la diaspora congolaise kwa moko te na kati ya diaspora kwa bana mai bakoma lokola bachaku baperoke akosala émission kaka ye moko bandeli ntina suka moto akota te compter à 0 di esalaka mo motema mabe omona ekomi motema mabe oyo nalobela DSV kwa bokomprenake na leki bino yenga ye yoka papa mokulumpa oleki bango papa Charles yenga ye Mère Marie Mulangwa bana ya Ukraine yoka Mère Ngalula Julie Kumwangedi en direct de Bruxelles biso tuna d'élection mama ni toko kimisa bango DSV leki na bango le commandant Ibu de Suisse-Irlande moi likopo ya bandoki ya mike na kipaka yango te DSV radio lisolo eza kokantone na ndenge ya misiki kwa le combattant Mboli passe en direct de London radio lisolo kwa moto ya maladi yo tika kotumbola bato po soki DSV alobi o abelaka mokili mobimba etia maboko na motu nakokipe yo te mpiaka ya misiki yenga ye tuba toleka nzete ya manga wana nakokata yango ata boza bapauvre nakokata yango botika ye azalaka ne mwana SS mais so ozalaka mwana SS pourquoi tumbolaka bato babeta yo te matumboli kaka kwa toleka tika matumboli yenga ye matumboli bakolanda ye te yoka yenga ye radio lisolo oleki bango di DSV Diana Sulufutu de Vuperta le fanda na yo nye bato ata balobi te mengai moko na mikumisaka po bulo na betaka na bosaka na ndenge kosakana te yango ekomela bana mai bakoma mwa esekisaka soki ofandi esika moko boye baza kolobaka komba moninga malamu pourquoi esalaka ki motema mabe so baza kolobaka komba moninga malamu o DSV tika tura lipela e 4 bino mo bomonaki mama na reportage bomonaki ona mboka Bruxelles bomonaki yango est-ce que nani yo aganga kasala biloko marque wana bomoni bana mai boko ndima bulo te mais tolanda batu wana te ngai tokanyi mutambu toleka nane papa na biso vraiment papa na biso to pesa ye maloba bandeko bazali kobenga tokende na mwalo mbango pamba te nalinga koyoka monoko ya Marie Mulangwa
Mère Marie. Pese la biso nan. Pesa nan vraiment na vone ya bien po ba chéri ba kufa. Na minito ya chichi alonga. Pesa vraiment na vone ya musique ba chéri ba kufa po ya chichi alonga. Lobela bango. Vraiment. Na sepe makasi ndenge na koti na radio. Merci pour la parole. Ngala oloba na Chiluba. Vraiment ndini disanka bikolo bwani radio wetu bisolo radio munena vraiment utuenza campagne bwa tatu wetu Chichi president wetu vraiment Chichi andi musanka bikolo bwani bana betu ba matadi vraiment bamu voter papa bamu voter ya Chichi wetu bwa vraiment didisaka bikola ya Chichi president yende vraiment bango te bana bonso baluba mbushimai bana bonso ba voter ya Chichi bwalu yeye ju enza changement ku pays wetu. Merci na banzi wana vraiment ba mungongo o esalaka vraiment que ba père ba jar mungongo o esalaka vraiment ba père ba jar que non bon ningana wana ezalai vraiment que mère na biso Marie Mulangwa donc ye côté wana okolangwa bana ya Ukraine deux fois te aza ko benga partir à Ukraine donc grand auditrice ya radio Lisolo pe donc azo pese na kati ya Ukraine nenga musique vrai petit momi yoka ba yaya ba comme ko comment DSVD pesa biso te tozana ba élection makambo wana ezana nu te ba élection bandeko ya Chichi tozana na papa na biso na nzela ya téléphone to pesa maloba papa Didier to pesa maloba papa Didier na téléphone to pesa maloba to ebite na nzela ya téléphone ezape lisusu boy Nabanzi papa na biso Didier azali vraiment azako yoka biso to connaît pas papa na biso Charles to pesa maloba papa Charles to pesa maloba vraiment merci mingi nene o pesa maloba ngai message na ngazali ara na ko féliciter peuple nyos bale na ba Congo na ne ba siko ya ba candidat du peuple mopona ni nzambe pona Congo no bimba ye pena donc azali avec symbole moko munene donc eza signe il y a victoire déjà talaka tamboli RDC mobimba tina province na ba memena chipo itena talaka komi na ba Congo dernier parcours na yedo ba memena chipo ngo ba eniko ba déjà victoire ya mwana donc to za sina obanga te ata ba tricher ata ba sali nyonso ya chicha koleka na pena élection ka koleka elo mezali ingeta. Merci tokeye pa ndeko na biso abengi na téléphone nkoni to pesio maloba ezali ngai mama Makila na Hollande na nazolanda émission nakotaki na air moko ya mwa Kikongo mais nakokaki kosilisa te nakokaki kosilisa te po ngana loba na tanga na ba Congo na tanga na internat na merci mama na biso Makila merci mama na biso Makila intervention makasi na esengo ndenge na landi kuna ke na matati. Merci tozwana no information pa ndeko na biso na matadi sikoyo papa na biso Ferdi Masudi to pesio maloba ozo ndeko oyo azana matadi kuna papa nazozo aye zela izobenga papa allo no pe correspondant pour kopesa mokili mobimba balanda information en direct à partir ya biwewe na matadi bao bayebi biwewe place ezali tozolinga tozwa correspondant na biso à partir ya matadi allo papa tozopesa micro Nabanzi moi oui tozali kolanda ndeko na biso lelo kota lobana monoko nyonso tu oyo lingi kilube bandiko ya mwa muke mwaneu huji ba tricher nga komona bato tu ba radio nyonso tu nyonso na salaka okoka ba tricher na bango bona tikeli bino soki DSV asali bino pe bo tricher ba tricher mukolo bwe ba tricher nga ba allo oui toza koyoka papa na biso
Oui, tu passé au micro, mais là, pour faire sa situation n'est pas partir à Matadi. Cha micro pembeni wana papa. Cha micro na yo esika telefone ezali bandeko bayoka. Ezoyoka na te. Wana zela papa nazo mekana zoyo. Nazo benga siko. Merci. Nabanzi tokota nano epa ya ndeko na biso anatanda tozela Masudi. Toza papa na biso Sibu topesa ye nan maloba. Allo? Allo papa topesa yo maloba. Oui, bonsoir. Nasepeli mingi mwa mikolo ebele nakoyoka yo. Nayebi te so ozolanda bien. Direct toza kolanda na kimia papa loba Etienne Tshisekedi azali na matadi nayebi sio opesi mbwa boy. Mais mutu wana pe oya landaka ye lokola mbwa partout alandi ye pe lisusu mais asali nini na ye na camp militaire. Échec total. Ndeko akatani pamba te ba connexion ezali pe moi mobulu tozali kozela pamba te tozo kende vraiment na suka ya masolo na biso esika oyo tozo ndeko na biso azali toujours na ligne nabanzi bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso oyo bozali na ligne na kopesa mama na biso mama Ani oyo azalaka na voix moko ezala mwa misiki diki mama Ani lobela ba mwa muke diki vraiment bana matadi bazwa diki pe mibali o baza kolanda mwa diki président na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Merci. Merci papa et boto na batne swazolanda biso na ba oba yesima. En tout cas papa makambo yo ndeka yo yebi za na makambo ande mususu ande makambo entre ba congolais. Ozo mona liboso wana ba 2006 wana ospa ba jeu mais sikoyo masolo a mikolo sikolo. Nelo ozo kamwisa nga ya papa. En tout cas makambo ko na contradiction. Ba soda ba vota te donc le osiko propagande na yo discours na yo devant ba soda ndeli attention ba so ba voter te kende place so ba votaka ba o aza ba civil baza na ba onde so ba voter mais yo ki akamba soda le kozo banga moi elo mobo ndeli kaka mama biso mama filo tungula loba donc à moi tungula sa kanga na kingo donc 4000 4000 Congolais à base aïe wano ba boma wana ko amona bango partout. Alors na mo banga wana mo sécurité akino na zata ko ta ba soda mais essayer bébé bango si yinzi. Ndeza wako ba quand j'adam ba si ba kiti na Congo ti na base aïe bazali. Donc makambo ko mambo entre ba Congolais na ba Congolais. Ba tunyi so baza ba Congolais te ba tunyi so baza ba collabo. Na minute libanda bana bazaïa bon vanche bandeko na bino nyonso bo bakufa bandeko na biso bao bakufa mutu moko ta vote mutu wana mbalo. Merci et maman la biso Ani, merci na intervention kitoko. Merci maman la biso Ani, intervention kitoko kala tete komi vraiment na suka po mbuta zambona akoya kaka na les mêmes émissions oyo akoya na yango pamba te mikolo ezali kaka ya chichi mikolo oyo ezali vraiment ya chichinga na kosenga bandeko boza kolanda radio lisolo na tango oyo botika la kaka na radio lisolo émission les mêmes émissions kaka yango eza ko continuer mbuta zambwana aza ko ya nango na lolenge mosusu oyo pe ekobimisa bino maloba ebele ya solo bandeko nyonso obokotaki na nzela ya singa ya radio lisolo Nzambe azala kati na bino mpe tokota na série mosusu